Oyo mbisi oyo totunga yango eza modèle ya mbandaka. Modèle ya mboka Bangala. Soko lie oyo kitoko makasi. Bopikiliki ba bokundu ba njoto ezawa. Meka kabino ka boteka biloko na bopikili bokundu ba njoto. Ozui bopikiliki ba bokundu ba njoto bwa ye bwa yo bwa nga. Papa wanangana maboke de toza boye maboke pele ya lelo ya mobimba. Ole penzo bosani ndaku. Papa awa balobi boye. Oyo nganda maboke. Biloko bilamba minango ebele me ba sauce ekeseni. De soko oza na posa ko lia liboke mwana mungalo oyo ka lontela. Donc liboke ya mwana mungala suite et fin. Donc ce qui si papa bato allié liboke abomi libala ti yo ndimango atikali koto so alandi elenga supu atikali bela mais quand vous testez tout le monde liboke musu mulai Montréal zone maboke bandika diaspora ba mona vraiment liboke milai to zo mona wana mais quand on koloba lobango salana basha liboke oyo ya mulai omoni lo benga ngo enveloppe aux enveloppes et bana et kenda ba poto ba France et tambola enveloppe ani enveloppe c'est nzanda na poka maka tu ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi matono mingi bana membre bandeko balandi ya biso podcast télévision balobeti ya biso podcast télévision tozali na bino ensemble na banzete botonde belo kwa lifuma kolanda chef ngungi nzamba balobeti podcast ezabe kozongisa biso na kati ya culture na biso na kati ya bonkoko na biso na kati ya bandeli bya mokili na biso yango ndenge talami wana ndenge pesa ndenge zali bana membre wana kobosa na tena pesi mbote mingi na yemoko papa Alema Nzeku balobiete mwana mama Nzeku mwana ya suka ya mutema mama Nzeku alingaki mingi azali wana na Bruxelles na pesi mbote papa Alema Nzeku bana membre na tikate tozalia wana nganda ya maboke tozabe na nganda maboke na mbenzale ba oyo te bayebi tomonete bando bazali awa esengo ya kobima ya weekend na nganda maboke bomonete bandeko bazali ebele bazoli abe maboke oyo eza vraiment maboke moko ya kitoko maboke moko ya naturel yango te bomonete tozali bana ebele bazali pe awa pe na nganda mbenzale bomonete mituketele makambo real tambusa ma caméra bandeko balandi ya podcast bomoni mituketelemi bazali mwa kosepela kolia mwa maboke weekend eleka kitoko na nganda maboke na mbenzale mais pe toza pena baleki tokoswana bango toko découvrir na bino pe ba maboke tokokota lolenge ni bateka ba pre maboke na bango lolenge ni bateka ka kwanga lolenge ni basalaka tozana ya mbote ya mbote loba mo makasi boni santé Kini lungwana no lokwa ni zaona munoko lungwana ngo boni santé Boni santé bien kozo tekani Ateka pima na avocat. Pima na avocat. Boye pima combien? 2000. Pipilo 2000. Et bon avocat.
5 000. Ah, yaya mbote boni. Bien. Yo awa tomoni ozoteka nini? Ndembi. Ndembi nani? Na piment. Ah, ndembi combien? 1705 000. 1705 000. Otangaka? Oui. Otangaka? Otanga wapi? L'école ya Marache. Ah, c'est quoi le lobo tangi te? Les totanga te. Ah, lakisano bande kwa podi kalba mama ba mona ndembi na yo ozoteka ndembi ngo ozombongo sana ngoni. Na sumba bakaye. Sumba bakaye. Ah, okay. Wana tomoli pende kwa wa nanga inga mbote yaya. Mbote. Yo zoteka nini wana mbenza? Teka ngai. Ngai nani? Esili. Ah, boyo cheli boka ngai combien? Misatu boy 5 000. 5 000. So teke ozumbongo mbongo msusu yo okosana ngoni. Na sumba bakaye na biki. Na biki. Nana nga chindio oteka ma ngai. Mama biso. Ah, mama bino. Ebongo ya zawabi. Ya zana ndako wale abota. Ah, donc mama boti na wala chindio oteka matembele pona bolia. D'accord. Merci bana membre tozali awa na nganda ya Maboke na Mbenzale wana bomoni ndenge tozali tozotambola na Real ndenge tozokende tokosola lolenge ndenge zali bana membre bandeko balandi ya biso podcast télévision ndenge tozali wana ndenge tozokende ndenge tozotambola bino bomoni tozali na nganda ya Maboke na Mbenzale wana tozotalisa bino ete ba priya bakwanga bomoni te liboke ya kitoko toko lia ngona kwanga eza kitoko a des fois mingi bato balinga mingi ko vanda wa bato mingi balinga koleksa moi journée na bango awa ezaka kitoko pona weekend to sona mama mbote mama na ngai mbote papa toyi awa na nganda Maboke nganda Maboke mekano koloba na nganda Maboke eza précisément wapi Mbenzale nganda Maboke ezali na commune ya Nsele précisément la entrée à Kingakat ya papa Kabila. Donc il est dans l'entrée à Kingakat. Il est entré à Kingakat. Maman n'a pas de koyebisa biso ngana Maboke. Ah ka bateka ka inikimaka Maboke ya kitoko pe ya solo. Bateka Maboke ya kitoko makasi olio sepela Maboke penzo olio sepeli po zongi pe ya kitoko makasi. Mekano kolobela biso kwanga o ndenge ni. Kwanga kitoko eza moko na 1000 francs to somba soko lio ko sepela penza donc soko lio zonga donc kwanga kitoko makasi nana nga salibe kwanga ngai moko mna salaka nga moko mais kana ko fungola ngo bandiko balanda podcast tomona mo kwanga moko te tomona kwanga kitoko ya kolela ngo liboke ya kolela makambo ebele oyo boza pembe kwanga kitoko makasi soko lie penza ko zonga oko sepela liboki ya moto donc soki ata mobala liango azongeli yo pe bo pikiliki na liboki lepe no sali retour azoko ki ozonga abakenda libela ti soko li sepela OK mama ifo ngolo bani tika papa wana ngana Maboke de toza boye Maboke pene ya lelo ya mobimba o lepe nzo bosani ndaku obongisi pe masolo na bana na papa azoli azotoka pondu ya buka lelo lamba lelo matembele pe ya buka lelo lamba lelo ngai buka lelo lamba lelo liboke pe ya buka lelo lamba lelo tumbango lelo eza kitoko elengi penza makasi papa ngana Maboke kaka oyo ngana Maboke yango ekenda sango. Merci Montréal meka kozela biso bengana Maboke to sona mama ba Maboke zuango wana to solo bomonde ba mama nde bazopona Maboke meka opusana zo ba mama ababi Maboke zo chamwa ababi nde Maboke awa ezali awa ndenge Maboke mama nanga mbote mama nanga nganda Maboke boni bien papa tolobi to kichana nganda Maboke pona wonze kitoko ko tombola batu ba te ko to balia be Maboke kitoko pa mama chez mama Adabo Mbole asali mosala mapoka mopongo ngolo Zombongula zamba ntilope envelope mbisa kutuma modela mbandaka. Mama Adabo Mbole. Mama Adabo Mbole. Adabo Mbole toyeba yewana. Obo yeba yewana nda sali mosala kitoko liboke ya pose poka ngaye yo Adabo Mbole. Adabo Mbole mama baisha wakenda sango la nganda Maboke. Siko mama nanga mekano koloba liboke yango boye combien bo?
liboke tozoteka 12 000, 13 000, 10 000 francs. Oh, mais eza likolo makasi. Likolo makasi te mosala kitoko biloko elengi. Mais côté la maboki yango mike ibongo ozomona wana eza liboke ya pose. Pose oyo ya bansololo wana. Est-ce que moi pose yango okolakisa te bandeko badiaspora bamona lobilo baya kota mama Aisha? Nakolakisa na kati. Lakisa na kati no bando bamona. Bandeko tozolia liboke ya pose. Liboke ya pose obo combien pose? Liboke ya pose eza na 5 000 francs congolais. 5 000 francs. O pose ya mbisi pezali o pose. O boinga pe o be pesinga pose. Est-ce que na o peso 2000 na mekango? 2000 te. To ba pesa ta 4000. Mama nanga na zamboti na moni pose bandeko. Liboke ya pose. Mongeli mekano ozwa bosi roni malunda maliboke ya pose. Mbali boso na liboke bandeko bandeko diaspora batebele boko mona. Mbali boso na liboke tozo lia liboke oyo awa ya pose. Tozo dambe be liboke za bongo te. Za bongo. Toli ngo biso mbale te. Mama nanga ye, o lia liboke ya pose te. Tomeka kasi yaka umeka te. Papa. Comment? Bien que autant pose ya mbisi pezali pose kenda sango totieka litungulu mwa ai pilipili na tomate ya mbuma elengi makasi au pose bongo zolia te D'ailleurs, il y a besoin de lialia de lemba de koma cassé. Non, bon. 5 000 francs. 5 000 francs congolais. Donc, vous pouvez poser un italien qui te compte. Maman, n'a pas ça. Bon, on va le bon là. Il y a plusieurs podcasts là pour on a continuer maman mususu na to mbonga mama nani tata bombole na poto mbonga yo na tende awa mama nga mekano koloba awa bona msambongo liba poste yango ali mwa kitoko mingi mekano koloba te awa pose awa za kitoko ameki liboka pose a senti pe awi masolo evandi na nganda maboke elengi kitoko na elengi do liboka pose ya poka mopongo ezali moboni ndenga wana lobana na leli boka pose kitoko elengi makasi asombi yango na 5 000 azozongisa retour ya poka na déclaré 4 000 a déclaré pe na 4 000 poka mopongo ngolo donc c'est langa 6 000 nanga na futa zambezali donc c'est nga 6 000 na futa transport bata poto ba yokabiso ba diaspora pardon botonga ngate merci bana membre bandeko balandi ya biso podcast television bomoni tozali na bino ensemble tozo solola pe tomoni pe bandeko baza kolobaloba pe tomona pe na mama wa to solola mama na mbote ya boni kimi ezali na ngola nzamba obatela pa pe na mesa na pardon oui na mesa no onde mesa na maboke eza mesa mwana mungala babili ya liboka mwana mungala oyo kalontela oyo nini oyo kalontela lontela ndeni kitoko te donc soki na leli liboka mwana mungala na koti ki Mario otikali na koti ki Mario otikali vraiment bosi oni mandama na kota ki Mario ondima merci ba to Rolanda ngai mama ngai tala mama ngala buka na kate na koti tala to sulule na somi liboka moko na kakola ki 1000 2 3 4 5 à 6 mama zu mama nanga mekano kolobo somi liboka mwana mongala oseni papa awa balobi boye oyo eza nganda maboke biloko bilamba minango ebele me basos ekeseni donc soko oza na posa kolia liboka mwana mongala oyo ka lontela donc liboke ya mwana mongala suite et fin donc soki na si papa bato alie liboki oyo abomi libala ti yo ndimango atikali koto so alandi elenga supu atikali
atika libela mais quand côté c'est tout le monde liboke musu mulai Montréal zone maboke o bandira diaspora ba mona vraiment liboke milai to zo mona wana mais quand on koloba lobango salama basha liboke oyo ya mulai o moni lo benga ngo enveloppe oyo eza enveloppe do eyebana ekenda bapoto France etambola enveloppe ani enveloppe eza ya nzanda na poka makati wana kilia na nga te na sangisi te na sauce nango moni na liboke oyo soko olie oyo okolinga lisusu oyo te mpo oyo ezalaka na supu te donc modele na mbandaka oyo toteka ya 50 eza ya 60 eza ya 70 eza ya 80 mpe ezali. Merci maman na chiko na client no père okima yo merci wana bana mama tozotambola wa sona ba mama mbote mama na ngai mbote papa na ngai ya wana ngana na bino maboke mikalo kolobela biso eza bendenge nini ya wana ngana maboke na mbenzali nganda oyo eza nganda maboke nganda oyo banda na Mobutu tosala maboke banambo na série André Maboke tozali banda na André Maboke ti tosali na Mobutu ti lelo tokomi na président Fati donc yo pe o banda pe na tanga Mobutu ngana banda na tanga Mobutu nateka maboke na Mobutu nateka na papa kufi atiki ngai nazokoba kaka na musala oyo soni tozali tosala kambisi original tosala kambisi ya chambre fadi te tosala kapena mbisi ya mai ya fleuve ya fraise yango biso tosala awa continue na moni maloba kitoko bando bazolanda yango na beta mo c'était mama zopita biso explication ya kitoko ya nganda maboke ya papa André Maboke mbenzali ezali bongo te continue mama mekano ko awa siko tokomi na fumu mboka fumu Martin de tozana ye na mboka o mbenzali siko yango toteka soko lingo lia maboke ya kitoko yaka na nganda maboke po nganda maboke ekenda sango banda kala banda na Mobutu ti lelo tozokoba kaka na maboke tosala kamusala na biso na ndenga propre tosokola kambisi bien tosala kambisi original tosala kate tozwa mbisa chambre fadi totia na kasa tosala kambisa mai ya fleuve ya kotambola yango wana bakilia soki balingi baya kakolia apo nganda o ekenda sango banda kala musala kitoko sala maka awa yango wana papa tosala ka musala kitoko soko lingolia oye okolia liboke okolia enveloppe mbisa kotumba tobenga ka enveloppe yango wana maboke nyose ezali gunyo sezali awa na kata winjambe nzali sikatiko mama bande wazolanda biso papa André Maboke yango azalaka benani azalaka pe kosala maboke awa asalaka maboke awa kala na tangu ya Mobutu papa André Maboke asalaka pe maboke awa aza pe na famille awa aza na famille te en tout cas na famille awa ezate wana ezaka tangu akala bango nyonso tu balongwa na bango siko nde totikala na batu mususu tosala na bango na année oyo parce que mama nanga ba difficulté nini oyo bino boza komona wananga na maboke awa toza na difficulté na ndenge ya koteka omoni ke bashite koma ebele bashite koma ebele batu bakoma kolandela ka bashite mususu wana bakendaka me pena musala eza nde na nganda maboke awa soko lingoli ya mbisi pena original oyo na nganda maboke bashite mususu wana bazokotela bino bambisi ya chambre fadi bangulu ya chambre fadi me biso tozosala mbisi ya mai ya original na nganda maboke mama na ngai ba diaspora bazolanda biso balinga mi kolia be biloko propre balinga kolia biloko kitoko tellement poza mama o bandi maboke yango yebi yango penza kitoko mingi soki diaspora mo na biso na kati ya podcast akoyi koyawa na Kinshasa bia kitalanga na maboke ozana telefone na yo en tout cas papa téléphone utu nganga na ndaku samedi na luki na monite mais na sana na téléphone te na kosomba téléphone na osasa signe blanche na osaka numéro na nga wa kala wana c'est que ngai na opeso numéro na ngai ba diaspora bazolanda biso ba ote balinga ba munga maboke ngali enveloppe balinga ya maboke kitoko pa mama ko benga e bongo liboke na ngobombe ninga wapi liboke na ona bombeli yo eza liboke ya mopongo ezali monganze ezali sanga liboke mo oyo motema no elingi na sengi pe mama mwana sengi mama na podcast bandingo bobi yango chofinda madamba lokoso azo na maboke azo senga na zamo liboke na lia bana mambre bomoni tozali ya liboke mama mokolo asali babenga nga makoko na za makoko na bango nyonso mokolo na bango nyonso zande ngai yango kene ko lia liboke tango ko lia yango oko sentir ndei mama mokolo azo sala za musala na biso ba mikolo poto bandi yango lele to bandi yango kala tozo sala musala kitoko oko lia pe kitoko
Merci bana membre boko mona ngane na kufungwa liboke ya mama mokolo ndenga pesi ngai ndenge na kolia ngo pe ba kofilmer nga na kolia ngo be na kwanga na kolia ngo be kitoko mama na ngai tiango na ezoka na mwa moto okobima te nazali papa nazali na kepa ite bon ngape na aussi so na batu so na sisi na kolia liboke wana na vanda wana na mwa kwanga ba filmer nga ba mona liboke ba kabeli ngai ame papa olia bien olia kitoko makaso omema sango kote kuna baya koluka mama koko mama mokolo mama mokolo ya batu nyonso na wenzo ye ba diaspora to mama mokolo akabeli chef yinza manzamba liboke na zoli yango na misu na bino liboka kitoko tola na mama tiango chefaka na zoya na tisa mosala merci bana membre tozo tambolawa nanga na maboke kosola solawa na moni pe baye na kwanga moto awa to moni mama bazali awa api bazoteka ni pe nanga na maboke awa bomemeli biso biloka bankoko mbote mama mbote papa mekano kolobela biso awa Isabelle Kamnina awa biso wenzi na biso wenza maboke toteka blo nyonso bokoko kana sikre paipai kokoti yango to bokola bana siko tozo senga na bino bandeko na biso boyaka kosombela biso pe totekaka tozwaka mbongo tobokola kabana okay ya lizono batu nde bazokota kuna bamona nde batu bazokota nanga na maboke kitoko nde bazotambola continue masolo mama nazoteka bokoko bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto bwa yo babenga ngo makasu koko pe ya bilanga yango wana bopikiliki bokundu bwa nzoto bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto bwa yo yango yo makasu kase boso kotekinga bopikiliki na kodwa be nani awa nanga basi bazebele awa na nganda maboke tozala ba jeune fille ya kitoko yo poza kitoko to sepel na makasi ya onto otekelo bokoko oui mais oyebi ke ngai gataka te bino bokanga na ndako mako ate ata tokangi oza mobali kitoko biso pe tokolukelo mwasi ya kitoko oyo akobala yo mpo oliaka bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto bwa obonga mukongo bana membre omoni bandeko balandi ya biso oui mama nango lobi nini mama sombelanga aubergine na sombelo aubergine mais siko naza siko na mbongo te mama nanga olobi nini biso totekaka kaka na wenza mbenzali so tosali kaka boye te na bana nanga nzala so nasali kaka boye so nateki te nakolia te donc so oteki te molisa te oza bana combien naza na mwana ngai yeyo mwana ngai yeyo siko yo oza mama vele naza mwasa vefu papa akufa siko yo siko okolobani na ba diaspora ba kolanda biso ba ko sungo lokwa na nini pona commerce no ezala kitoko mwa muke o bandeko basungaka batu na biso podcast mama Laura Chou aza kolanda biso ko peso mo eloko moko pona bakisa commerce no ezala bia ba ko peso lokwa ni bosunga ngai nga naza mwasa vefu mobali azate mama pa azate naliaka kana pasi. Merci soki bandeko ba kolanda papa le manzeku soki pe asalinga si na Bruxelles na koya koluka yo komona kombolanga Makateline OK maka toi bokanga koma mama soki bandeko basalinga si po na mona ye na koyepa na bino na tuni mama kato azalaka wapi bolakisi nga ndako na ye una tuni opona na pese mo eloko esunga ye merci merci bana membre bandeko balandi ya biso podcast télévision tozana binawa benanganda ya maboke bomoni ambiance ngana maboke ezaka kitoko angas ambiance ngana maboke ezabe malamu na robeta c'était mingi ete bandeko yo bolingami kolia bonkoko bolingami kolia biloko bien maboke bien bozali mama nanga yo ko tekite toteki te papa toluka toteka koteka eza te mikolo donc moi otokoti koteka eza passe souffrance makasi donc mboka mpenza évolue bien te toteka tona posa toteka po tosungama na bapopulation d'accord mama nanga mbekano koyebisa biso awa nanga na maboke yo koteka maboke obi oteka bamomani nateka maboke nyonso mbiso nyonso ya mai eza nateka maboke. OK merci siko siko maboke na yo pezo kende pe bien bazoya ba diaspora bazoya ezoteka ma d'accord lelo samedi weekend totekaka na biso ekota mpe totekaka mpenza mais moi obia toteka bien te parce que
so mpe makambo bana l'entrée so mpe nde nini yango wana koteka penje eza te mais totekaka pa esa toteka. D'accord mama na ngai. Merci tozo continuer kakawa na nganda ya maboke lolenge ndenge ezali awa bomoni awa mama azokanga enveloppe ndenge mama koko alobaki oyo na enveloppe mbote mama na ngai. Mbote papa. Mekano kozwa Montréal mekozwa no maboke yango milai mama na ngai meka koyebisa biso panza lisolo oyo boezani. Oyo mbisi oyo totumba yango eza modèle ya mbandaka. Modèle ya mboka bangala. Soko lie oyo kitoko makasi. Bopikiliki ba bokundu ba njoto ezawa. Meka kabino ka boteka biloko na bopikili bokundu ba njoto. Ozu bopikiliki ba bokundu ba njoto bwa ye bwa yo bwa nga. Meka sowana kati to boma mutu. Bopikili se côté mobala ko boma mutu. Awa mwa ezate. Olie oyo okangi masolo awe pa mama mungala. Na tumbango modela mboka bangala yakini te. Awa okozala desite okolia kitoko makasi. Siko boy combien liboki? Awa ndeza ba ça dépend mbisi. Net oyo njanda munene azana 5000. Opesi nga 70 80 na zimbongo. Ya 60,000 pe zali, ya 50,000 pe zali. Ça dépend yoko pona. Lo mama ngala pesa nga obia ya 100,000 na pesi yo. Ya 50,000 na pesi yo. Ça dépend ya mbisi oyo kolinga. Donc si vous savez que mbisi yango eza mulai ka ndebo kangi bo eza mulai. Eza mobimba kaka ndo mona eza boye. D'accord, merci beaucoup. Merci bana membre toza na ya so podcast mbote aya. Mbote. Oteka kwanga. Nateka kwanga. Combien vous? Paquet de 5,000. Paquet 5,000. Paquet kwanga na 5,000. Moko 1,000 francs. Moko 1,000 francs. Oteka kwanga osala nini? Olambela baninga olia? Te mama mtalamba ka pe biso toyoteka. Et bon ozana mwana te obota te. Nana bana mibale. Oza bana mibale. Et bon mobile noza. Azali. Akebu wa pachiko teka kwanga. Ake msala. OK. Bana membre tozalia wa nanganda ya maboke bomone tengana maboke tozo pesa batu. Gu ete ya kolia maboke gu ya kosala be maboke kitoko bomone te mama azo fungola tukuta mama bote bote mama o mbote we liboke adegeli lo o liboke njombo liboke njombo mo real me ko zo no liboke ngo kitoko ngo limeka no kosuke so lambe ngo be na nini nalambe oka modele na biso bangala na te mwa ndembe mwa pilipili mwa mungwa mwa litungunu papa olia olela papa olia olela papa olia olela olela mavelo lambelanga mosusu mavelo lambelanga lisusu mafuta bwengo mafuta mbisi ye moko wana papa olia olela obe combien oyo 10,000 francs congolais pamba yo mutozo yango nga mutu na olia nakatanda akata eza biloko ti nakatanda kata mana mambo na talo koso ya bomo na milinga Montréal kosekate tukatono ya moto ngapi muyibi elekingawa muyibi moto vraiment liboka on tozo meka bana mambo babi ngana maboke ya libe kitoko ya libe lengi mais moi ko li ezate o monete mama nanga daro na mekawa mama na olia na olia mama no wa sardine eza biloko ya chambre froide to ya biso batamboka eutine bale bisa fresh olia olela. Merci beaucoup. Merci maman. Mana moi bomoni milinga et bimusinga moi maya misu na biso podcast continuer ko sala moi au sala kitoko bomoni te tozali nangana maboke no relance appel mingi ya ba diaspora nyoso ba ote balingi baya ngana maboke eza bongo to mona pe moi liboke ya kitoko za mama nanga ye mbote bonjour mbote bonjour biso kangi wapi nakangi ne bali yone mutokangi yango ngam nakangi te nga na sombi yo muto sombi osombi boye combien boye na sombi 50,000 donc biso 50,000 donc ko sombi ya ocha liboki oteka te na sombi pona teka donc kaka boye ndo ozoteka siko bozoteka combien boye somme tapesi nga 70,000 na zwi donc somme tapesi 70,000 aux yango c'est le prix de la capé
mbisa mai ya kitoko moko papa feki ya moto alingi aliawa akoyi kobenga yo akoyi kobenga nga so ana besoin mbisi akoyi kobenga nga nga teka mbisi bambisi nyonso natekaka oyo nde eza boye eza bambese esangani na misombo na kati no bambese na musombo lakisa nanu tosimba ngo nanu oyo mbese oni meka expliquer ngo mbese oyo mingi babenga yango mbongo biso babenga yango mbongo biso tobenga yango mbese sikoyo boye mbese ngo na moko eza mpe mwa likolo mbese na moko nakoteka ngo na 10 000 francs na moko bo. Merci maman. Merci bana mambo ya balandi ya biso podcast télévision nazo zonga balobi ete nazo lia be liboki na ngai na kwanga liboki ya mama Koko na ye kodwa mwa liboki na ngai na lia ngona kwanga mama Koko mama Koko liboki na ngai yawa na sisi mosala nazo lia ngo be na kwanga bande ko boyoki bomoni ndenge te tozokende ndenge pe na kolia ngo tena soka balobi masolo kitoko Montréal mekola sa bandeko balandi ya podcast toza lelo yo na nganda maboke nganda yala nganda maboke tozana bino makamtezo le kabie makamtezo kene bomoni kuna ya libe prince ezali prince bomoni ndenge mama pe azoela ngali boke na ngai tolia nalia mwa liboke na ngai makamtezo le kabie tozana bino longo ensemble bandeko balandi ya biso podcast télévision mama pesi ngai mama ukabenga la kwanga na kwango kabeli ngai mama kendo olia papa siko mama nanga mekano kolobela biso ba diaspora no tuba konda biso na kobeta sete na misa ya mama pona kolia liboke moto apoto pe alinga ya bi mama te selanga komani soki moto apoto ye akoluka mama Julienne mama Koko kombo nanga mama Julienne Mokoso mais babenga manga mingi na kombo ya mama Koko aya kolia liboke akoyoka ngo kitoko akosepela nango makasa kolia elengi pe akomema sango tie sika kokende na ba enveloppe akopesa sango wana nyonso po bato na baya baya kosombela biso basepela ta musu pe bana kosala ka pe musu kuna na poto kote ya zali. Merci beaucoup. Merci wana kana ko chasa nezate naliaka eza kuna seke na sera tokendo sengela ngasani yo mo po fungolela ngai to mona bala mambre balandi ya biso podcast télévision bino mo bozomona esika tozaliawa na nganda ya maboke bomoni bato bavandi bazolia makamtezo le ka normal ngepe mama azotiela ngai liboke akotiela ngai nyonso tu eleka bien pe tangola malamu bona azokende kovande ya Montréal zonga na vana ndenge nazolia mwa liboke na ngai eleka mwa kitoko eleka mwa mingi tobeta na bino masolo bana mambre tona na ndenge bazofungola ngai liboke biso na bino makambu eleka bien normal. Merci bana mambre bandeko balandi ya podcast bomoni ete nazali na nganda ya maboke tofungola maboke Montréal oyo ya ngulu bia ndenge nini nango tomeka nanu kolia na bino liboki ya ngulu donc tomeka ngo nanu awa soki eza bendenge nini Montréal bosi oni malundama Jacking malundama Yannick malundama nali awa na nganda maboke naza vraiment kolia maboke wana bosa te mère Laura Chou azali wana za kolandanga na bosani te kuna bato ebele bandeko balanda chef kinza manzamba ba mourir na ngai ya chef kinza manzamba na pesi bino bisou malamu boga boke mungu koka bien ne Sami le roi ngulu awa awa na mwa kwanga ngai Montréal azomela soyi bosi ronina ya bisayo azomela vraiment mama na soyi abondenge ezali na fungola mwa kwanga kwanga moto liboki ya moto nzambe na ngai na mona na te na ngana maboke bato akonga na lula boye ki bokoko kolia bokoko vraiment ezaka mwa kitoko mondenge ezali awa ali kwanga moto vraiment kwanga moto na liboke ezaka mwa kitoko nazoli yango merci bana mama tosola pena bandeko mosusu mpona tosisama naka na biso lolenge ndenge eza kitoko toza na bino ensemble. Merci bana membre bomoni ete toza na nganda maboke
bomoni toye awa siko côté ya banini awa banini ba tomate bomoni ba tomate ezali ba tomate pe eza pe be na prix nango makama belé ezali mama asole mama mbote mbote. Merci. Maman nanga nini moko boy panier ba tomate tu sais combien? 10 000. 10 000. 10 000 francs. Donc oh boy 10 000 15 000 ou 10 000. Beaucoup na liboso. 5 000. Donc ba tomate bio ba tomate bio papa. Donc oh boy et où na bamboka kati kuna? Na Kinkole. Na Lobongo. Donc yo zuna Kinkole libongo yo teka na ngana maboke. Na yo teka na ngana maboke. D'accord maman nanga mais ko mekano ko bisa biso ba difficulté ni obino bo komona na ba tomate boye ko teka ka boye puis ba be conveni obino bo kutana. Toteka pona pasi ya bana classe pasi otoza nango na ndaku bamuzu tozangi mibali to souffrir na bana classe. Et comment on peut batamo mona pe nini pe boye tomate poli? Epola. Ba kila so baza te poli. Yo pe o vani pe pe na Mbenzali. Na Mbenzali. OK. Merci bana membre tozo koma kakawa na nganda ya maboke toza toujours na nganda maboke mbote mama. Mbote papa. To mono beba lali. Beba lali na. Siko to quotidien et le kwanguba. Tenguba eza no cher mais euta no musika o balona lona ba pemena mai donc to ke somba. Parce que bon kolo tche comme. Kolo 8000. Mais est-ce que peut vendre peso qui na ngobia? Kuenje komi pasi côté que komi pasi batu ba déclarer kambongo emona na bi. Merci beaucoup. Merci Balandi ya biso podcast television bomoni tozali kakawa na nganda maboke ndenge te tozo kene tozo tambola awa na moni mama so liane pe naturel mbote mama na ngai. Mbote mama wana tumoni mama zane kulia to sola pe na mama kuna mama na ngai zalia watu kabola mbote mama na ngai. Mbote papa. Boni santé. Santé kimia. Tumoni awa kana nganda maboke awa na Mbenzali yo vandelika toujours ka ba avocat. Na vandeli ba avocat la nga mbongo na tangisela bana. Sikoyo boke no zwango wapi? Tosomba na bakilia babenga biso oyoka yaka osomba biloko na nga yango oyo. Okepe osombi boyokani na ye osombi oye nango na wenza. Parce que maman nga mekolo ba vente pe pesa nango normal. Eza nango normal. C'est pas difficulté ni obino bozomona. Difficulté eza pona biso awa kaka wenze eza kitoko te fale babongisela biso ata ba mesa to voter ba député mais bazo kipe biso te baleka biso ka koleka. Siko ba wenze salite boy to koteka biloko ndenge nini? Eloko epesa biso pasi angwana mbula pe ezo ya likolo to anatoli te to koteka ndenge nini. Donc awa so mbule bandi bokima. To kima kana biso biloko epoli biso batu to kimi banda. OK, merci. Merci bana membre bandeko balandi ya biso podcast télévision bomoni te tozana bino longo tozana bino ensemble awa na nganda ya maboke na Mbenzali bomoni nga bino chef Nzamba Nzamba na tel sibino awa nganda maboke na Mbenzali ndenge te ba mama bazoteka maboke na bango ndenge te misala ya kitoko zo sala mana nganda maboke na lie maboke ya mama koko ya libe kitoko mingi bana membre ba diaspora na lie pe liboke ya procès na lie liboke ya procès ya libe kitoko mingi makambe belé zali awa na Mbenzali ngakuna moni kutu awa ngana bando yana ngawa kozwa mwa mopepe awa na Mbenzali bomoni te makambo kitoko ezoleka ba makamalamu ba maboke kitoko pe makambo tu kitoko ezali awa tozana bino bana mambo ya bandeko balandi ya biso podcast télévision ndenge te maso ndenge bandaki ndenge te tozosola na bino ndenge tosukisi bomoni te makambo kitoko tozo continuer bino masolo be ya malamu awa na wenze ya maboke na Mbenzali wenze mo kitoko wenze mo pe malamu yango te na kobela mingi et surtout bandeko yo bali kolanda biso partout monde noche bisike zo bino esika kitoko kolia biloko bankoko ezaka kitoko mingi kolia biloko bankoko ezaka belengi mingi yango na tozana bino na pesi vraiment grand merci bomone te totamboli na ngana maboke Montréal doane batu bavandi ndenge te batu bazo ko zwa mwa mopepe batu ne bali ko sepela ya li kitoko mingi na ko pesa vraiment merci na pesi un grand merci na bateau mingi ete balandaka ya biso
podcast na pesi merci na bino nyonso to bozolanda ya biso podcast télévision o to bozo ko partager boza ko s'abonner na pesi bino merci mingi tozala ki ona nganda maboke ndenge Montréal ndenge azolekisa bino na nganda maboke nyonso te ezoleka bien nyonso te ezoleka be calme makambo te totambola malamu bana membre ya Montréal manaka na biso na moni ete ekomi vraiment na suka tokomi na suka na pesi un grand merci na ye moko boss Roni Malundama na pesi merci na Joking Malundama Yannick Malundama na Londres bisiki ezwami bango na bosente na pesi papa le Manzeku mwana mama Manzeku mwana mama Manzeku na Bruxelles place ozana pesi mbote mingi na pesi ba abonné nyonso to podcast ba otu balukaka nga chef Niza Manzamba bazotu nga pe bazobenga nga na route wana bango ba otu bazopesa nga ba cadeau ba otu bazosunga ngai na mosala kitoko ba encouragement na pesi bino merci mingi na bosete mama Rita na Faransa na pesi yo mbote mingi bisike ezwami yo merci bala mama mandaka na kisesili tokoyi be na suka tofuka na bemba la sima baba molidi opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela